Triste nouvelle, triste réalité, la famille, triste nouvelle. Makamboye ya pasi. Makamboye ya pasi, la famille, ezosala pasi na motema. Yango Bible, yango moko et biso toujours que non, vanité des vanités, tout est vanité. Na se ya moi, toza na biso ba lekinzela, na se ya moi, toza na biso ba pèlerin. Oyo ebele ya batu babosanaka. Oyo ebele ya batu batiaka na mutu te. Oyo ebele ya batu bandeko nanga batiaka en considération te. Ebele ya batu bazala kaka soki azana ye bien makambo nyonso ezokende bien amoni ke non ndenge ye aza boye akotikala libela na se ya moi. Bandeko nanga lelo toye koinforme bino, toye koyebisa bino sango moko ya mawa. Sango moko la famille ezosala pasi mingi makasi na motema. Ezosala pasi tango katoye kozwa sango oyo la famille esali biso pasi. Moi personnellement na yokaki nzoto malili, moi personnellement en tout cas na yokaki kobanga. Kande na lobaka mosusu na linga mingi kobeta masolo ya batu o bakufi. Pourquoi? Eya kola musaka biso, eya pe kozongisa biso na nzela. Surtout na nzela ya malamu akoluka nzambe o ebele ya batu bazo ignoraka. Bandeko nanga ezosala pasi. Komona lelo basala nzambe bakomi kokufa ka boye, kolala kolamuka bakufi, kolala kolamuka bakufi, kolala kolamuka bakufi. Ekomi kosala pasi. Ekomi kobangisa. Yango to luka nzambe. Luka nzambe bisika nyonso landaka étoiline. Luka nzambe. Soki na bomoi na yo to na vie na yo, nano luka nzambe te, c'est le moment. Parce que liwa ndenge ezo ya bandeko nanga, ezo lakate. Ezo yebisaka mutu te ke non ndenge eza boye yo mutu kolanda te. Ka ndenge tomonaki papa na biso pasteur Baruti. Nani mutu alingaki andima ke non lelo oyo papa na biso koya kotika biso. Mutu moko te. Mutu moko te la famille. Mais lelo oyo bandeko nanga toye na sango moko ya pasi. Toye penza na sango moko ya mawa, la famille ezosala pasi na motema. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Ndenge toza na sangwa pasi toye ko sensibiliser bandeko na biso lisusu ke non ndenge za boye na Gavker ba solution eza. Ba makambo kitoko eza na Gavker la famille. Yo oza na besoin kobota, oza na besoin o diminuer poids na yo, oza na besoin ka ndenge ezalaka nzoto na yo ezonga ndenge ozalaki. Mukongo deranjaka yo na ebite nini etungisaka yo. Bandeko nanga na Gavker ba solution matakita na système moko ya bien.
benga Gafker kuna okozwa na yo ba solution na système moko ya kitoko. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo na ye penza na sangomoko ezo sala pasi na ye na sangomoko yamawa na ye na sangomoko bandeko na ngai nga moko esalinga pasi. Komona lelo pasteur na biso, pasteur Baruti Kasongo. Ebele ya batu toyebi ye aza pasteur munene ya église ya tabernacle. Pasteur penza otolobaka pasteur munene. Pasteur moko exemplaire, un papa exemplaire. Lelo to komi komona ba pasteur mosusu wa tabernacle ba komi ko bala basi 14 ka ndenge tozana papa Kaska Songo. Mais ba papa Baruti awa aza papa moko ndenge abanda ministère na ye ti ndenge lelo nzambe aye kozwa ye plutôt. Papa moko atiki ba trace moko ya kitoko na se ya moi. Lelo o la famille toye ko informer bino ke non papa Baruti atiki biso, papa Baruti auti kokufa. Ebele ya bato bakoya kotuna mama Étoile akufi ndenge nini, akufeli wapi. Bandeko nanga papa na biso akufi na Canada. De place akufi. Pona oye bando tungisa ye, pona ndenge nini akufi, bino moko boyebi soki muto akufi, balibimisaka deja ba information nyonso tu. Soki muto akufi, pesaka ka information ke non confirmation eza boye muto akufi. Me babakambo o akufi ndenge nini, o abelaki, o akweyaki, o asalaki boye, nanu babimisaka te. Normalement, ba information wana eyaka soki famille est autorisée et surtout que aza mutu munene. Bandeko nanga ba information wana ezwaka mwa temps pour que biso pe tozwango. Mais quand na lobaka bozala toujours connecté, scotché sur Étoile Inès TV, à chaque fois que ba information nyonso ba repesa biso et que ezala bien confirmé, en tout cas la famille tokoya lisusu koyebisa bino. Mais eosala pasi. Kota la papa na biso, c'était l'année passée, mwana na ye a mwasi akufaki. Tango mwana na ye a mwasi akufaki la famille, biso nyonso tomonaki. Tomonaki ndenge papa na biso Baruti Kasongo alelaki. Ndenge kokufa ya mwana na ye esalaki ye pasi. Tomonaki yango. Mais lelo oyo Nzambe pe aye ko décider ainsi. Nzambe pe aye ko décider na bandenge na ye. Nzambe pe aye ko décider autrement. Lelo oyo pe papa Baruti atiki biso. Yango la famille kandenge na bando leba. Na ebandeli. Mabele mokonzi. Vanité de vanité. Lolendo ya nini. Kimutema mabe ya nini. Jalousie ya nini. Koiba ya nini. Vanité de vanité la famille. Imaginez succès oyo papa na biso Baruti azalaki nango. Succès oyo papa na biso azalaki nango soki lelo oyo na mokili oyo na Congo na biso tokoki koloba bakombo ya ba pasteur oyo basala succès oyo penza bakombo na bango etambola. Bandeko nanga bakombo ba papa Baruti eza bakombo ya ba pasteur oyo bazalaki ba top. Mais lelo Nzambe aye ko décider autrement. Alors yo ozolanda ngai. Soki nzela na yo eza ya mabe. Soki yo na vie na yo nyonso ezaka lolendo batakita. Soki yo na vie na yo ezaka kakimutema mabe olingi baninga be evolue te kaka yo. Yaya, tika mutema mabe wana. Car vanité de vanité, tout est vanité. Nyonso koleka nango. Toza baleki nzela toza na biso ba pèlerin sur cette terre. Soki lelo tokoki komona basali ya Nzambe bakomi kokufa. Basali ya Nzambe bazokufa. Que dur ba pagano, que dire ba o kutu ba yebi Nzambe te, que dire ba biso oyo ba ye bakata kutu te ke no to sambelaka. Alors to bongisa chemin na biso.
to bongisa ba chemin na biso banzela na biso de partout ozolanda étoiline soki nzela na yo nanu obongisa yango te en tout cas na osenga na yo c'est le moment bongisa nzela na yo luka nzambe na motema na yo nyonso luka penza nzambe na bolingo na yo nyonso ezala trop tard te po na yo ezala trop tard te po na yo bandeko na ngai et osala pasi yango toyeko présenter nos sincères condoléances à la famille Barouti. Là nous voyons la femme de notre pasteur, le pasteur Barouti Kasongo, nous voyons ses enfants biologiques. Et à part ça, toyeko présenter lisusu ba sincères condoléances na ba église nyonso ya tabernacle de partout au Bolandaka Étoiline Ines TV de partout au Bolanda biso en tout cas ba branamiste nyonso toyeko présenter ba condoléances na biso toyeko présenter ba condoléances na biso na ba chrétien nyonso ya mokili mobimba. Pas seulement le branamiste, même le chrétien, parce que ebele a ba chrétien be ba ndo landa ba prédication na ye. Ba condoléances toyeko présenter. Nzambe alola apesa biso nyonso makasi. Parce que eza perte moko ya munene. Oyo mutu moko te abando s'attendre nango, mais eye. De l'autre côté, toyeko loba kaka que l'âme de notre papa repose en paix. Nzambe ye mutu apesaka biso bomoi, Nzambe ye mutu apesaka biso pema, mais soki ye moko alobi ke non c'est le moment mwana nanga aya ko pema, moyen pe toboya ezate, moyen pe toloba autrement et kozala te. Donc biso tokoloba kaka le oui et le amen. C'est ça. Nzambe alola apesa biso makasi penza. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.